Bisogno santo sabone nascere moko Mabia Star TV etala na monate bato bandima Christophe Songo andima Tati Lenda andima Angel Loué andima Mabia Star TV Shalakita le grand collaborateur Christophe Songo Nakata Mabia Star TV Levé Kiko Kikondambuta Papa Social Tadi Ileda Angel Loué la mignonne Bisogno soto s'abonner na chaîne Mako Mabia Star TV etale mamuda te bato bandima Mabia Star TV Zambaba Media Elinaka bakak bamis bapik na batéâtre s'abonner. Voilà, merci, bienvenue comme ça dans votre chaîne Mabia Star Télévision, dans votre émission Koangola spécialement. Aujourd'hui, on doit parler de bon retour de notre leader Ferrigo, la Jésus de Niance, Moko Antombolo, Papa Hervé. Jack 7 Mobimba, et ça c'est quoi, il y a Rosepela, Bagolois, Nyonso, mobilisé parce que Balobi. Balinga basala kaka net pour dynastie là balobi les autres beta li solo pour na makambu ya Ferrigo là autour de ces beaux analyses. On doit parler de cet artiste Ferrigo là, comment a passé Kitana na prison et pourquoi pas déjà je vois avant de commencer cette émission de dire de grands merci comme ça à celui qui est derrière ces beaux caméras là. Je vois Kabe Kabengele papa na ordi motema ya batu ya Nao donc ndenge zalaka kaka. Là je dis aussi merci comme ça à maman Mabi à Kolelotko, la patronne de cette chaîne Mabia Star Télévision avec son mari Daddy papa pasteur Daddy banda na vanda na ebité na hôtel mamukolo nini nako makaka koka to ndenge nini Daddy yo moko yebi donc tout ce qui la nzambe ye moko yeba ko dévisser mité mapo ezalaka bien. Là je vois directement comme ça la première personne dans cette chaîne. Là on ne peut pas oublier son nom. Là c'est qui? C'est Christopher Songo. Songo yaba Christopher mwana mobali azanga keloko te na kati ya poche na Londres wana. Et pourquoi pas de voir comme ça Blanchard Mabala, Fumu Yamiyake Nakati Yabakinia wa, et pourquoi pas de voir comme ça Mimi Kazungo Nakati à Londres, Panda Peko, maman de Londres, Nakati à Londres, wana, Angel Loué, Mwana Star, Azastar, Président Gabi, Nalelika a passé, Président Gabi, déjà Nabi Keba staff, il y a fait rigola. Izawana et vandaka toujours wana bagoloise nyonso bazala qui toujours na souci ya komona notre leader azali banda déjà fait rigola na kati ya Bakishasa fait rigola azongi Kishasa mais tomoni directement kozonga fait rigola studio fait rigola lobby. Il faut remercier toute personne au bazala qui de cœur avec lui. Nakati ya moment ya douleur to moment ya pasi oyo azalaki ko passer nango et naye komona lisusu les artistes oyo basangani pona ko beta chanson moko pona faire rigola. Je vois Nono Fuji na moni ba za moebele ba sele yo scram ba de plus que pomba ya nuance pire petit ya faire rigola. Montala na moi idéologie na ndenge moko ya bien ba gaulois déjà baza ya ko sepela. Pourquoi ba musicien basali eloko wana? Soko tali déjà to bana komona ba réforme moko boyeza ko salama ba réunification. To moni
koto Wenge ezongani ebeti tomonaki kuna Félix Wazekwa mokwa bongo na Koffi Olomide ndenge nini ba se réconciliaki tomonaki lisusu bandeko pas si mal ebele bandeko nangeka na lobelo moko omoni eloko moko faire egola sali aboyi kopesa batu babeze aboyi kopesa batu maloba ya koloba par rapport ya kokangama na ye faire egola asali yango très silencieusement batu babande kozela ke bagolwa babanda kolobela likambo faire egola soki pe ndenge nini ba oyo pe bazalaka wana mpona kofinga bao bande kopense likambo oyo ekosila te likambo oyo boye soki boko se souvenir na yamba maître moko na kati ya plateau na nga awa maître parfait le vénérable maître parfait oyo ya solo maître ya sûr oyo soki mutu aconsulte ye na ba problème spirituel amonaka makambo ata to lelo moko alobi faire egola prison wana eza mpona tamuke faire egola arobima prison et puis eza likambo oyo esalami eza likambo moko boye eleki facile faire egola tomoni ye libanda tomoni accueil nini ba musicien ba yambiye lolenge bazangaki président na bango durant ce temps ici oyebi que papa Hervé aza père de famille faire egola aza artiste oyo so bomoni ye azaka na ba silence na ye moko boye azaka na ba manière na ye moko boye ya kosala makambo azaka na ba lolenge na ye moko ya komema musique congolaise or likambo oyo na Congo toza na Jésus moko kaka na musique eza faire egola Jésus de Niance moko antombolo likambo oyo lifalaki kota batu tomonaki ndenge nini orligola ndenge nini basanganaki na bandeko na ndenge ya bamputuville mpona kobeta match moko na sortie ya faire egola et puis soko tali bagolwa ndenge baomemela likambo oyo baboyi na bango nde kopesa batu maloba po boloba bozwa ta ya kosala bachantage bata ya kofinga ya koloba soki bamakambo nini faire egola en fait libéré faire egola en fait Kinshasa faire egola studio faire egola nga sa batu surprise ya nini faire egola alinga yemba nini faire egola lobi na kati ya studio wana akoyemba rien que ba vérité ya makambo o amoni na prison et puis na likambo ekomelaki ye nde tokoyeba vérité pa ya faire egola c'était quoi le vrai problème alobi olia le cannabis mission aloba que le vrai problème a été ça il préfère entrer na studio pour que apesa biso maloba oyo ekotikala des années pour que ba jeune artiste ou soit ba artiste misusu lokola ye bakoka koleka na voix moko te ya boye pour que ba se retrouver na ba makambu oyo eza ya bien te nayebi ke bato ebele bazalaki ya bati komona faire egola ndeti babiso oyo nga alingaka lorsque je vois nos artistes bako progresser na kati ya mboka bako beta miziki na bango bako sala ba makambo na bango eza kokende pe eza kosimba après une sortie ya dynastie na oyo bate dynastie ndeza a pouvoir makasi on dirait batu moko boye bazalaki wana baluki na batu na bango moko boye ba créer ba makambo pour bayebi ke niveau oyo promotion ya dynastie eza kosalama tantôt ekolalisa batu mususu na banini keba okota studio obetela biso eloko mobutu babanda kobetela ye inspiration esili to ezani keba okota studio ozongisela biso bilima oye oye kabeka begele inspiration musicien fois à la inspirer nayebi te faire egola doko alingaka kosala ne bakopi kole te alingaka kobeta musique na ye yango abundaka chaque temps bamélomani na ye bato balingaka ye bazala toujours wana mpo bazwa babonne musique eza te ayebisa bino
eloko bakatiere babengaka soki edingwe soki mpe nini boye te zapato soki nini te tika nzembo ya Mobutu ebeta na epoki ya Mobutu tika pe chanson o babetela Kabila etikala kobeta na epoki ya Kabila tika pe chanson oyo bakokumisela yango ba gloire pona président Fati etikala pona président Fati mais koluka te komema biso po kosa biso na musique bambonga bana batu ekende pamba manque ya inspiration na yebi te nani aza na manque ya inspiration faire egola surprise wa kosala batu parce que bandeko boyeba ke studio faire azokota c'est pour un temps abimiselo moko ezala lokwa single moko boye avant to ya kozwa album na biso mususu oyo etikalaki oyo ezalaki ke il faut ebima na taboye lorsque makambu ya prison ekutani moyen ebima nano eza te faire egola alobaki basangana bayebele mais bango moko bakopakata est-ce que c'est vrai bakomi kolinga kopakata parce que présence ya faire egola na ndenge ya bakishasa est-ce que eza na batu mususu bakopakata to bakobeta kaka musique parce que faire egola azaka na ba stratégie ndenge moko na tata na ewe ranson na kobanga eloko moko ebima boye embrye batu na terrain pona minute oyo nayebi ke toza kobina Mobutu anga Maréchal Mobutu SSSeko kukuruwentu wazabanga tala lolenge bazwi nzembo na yo Mobutu bon nayebi te bana Mobutu soki bozwa pe ba droit d'auteur ezaka bongo te kabe kasi fo bazwa pe ba droit d'auteur na bango eloko papa na bango ezaka bongo te faire egola Jésus de nuance moko antombolo na libanda faire egola Jésus de nuance makambu ya Jack Set zongi avec Fox parce que yé moko l'homme de parole et de retour ba misu babanda ko ba biso babia bango bazaka bongo faire egola ngo abimi na ete talande bakosaka faire egola kiti na ndili mais sans pourtant à ça la soki pe ba mobilisation on dirait batu bayebaki papa Hervé atiki batu na suspense aza ko penser à ça la nini aza ko penser abimisa nini azongi studio po abwaka wana liboso to wana ko yana sima po a expliquer réalité ya ba prison ya poto na ndenge ba makambo elekelaka lelo soki tolobi to comparer Jack Set Mobimba tokotala ba musicien ya faire egola baza na ba kombo na kati ya Congo oyo faire egola aza na image moko ya Weranson musicien fois yebana musicien fois lia na œuvre na ye et non jamais musicien aza boye abetaka mais kombo na ye soko tuni ata mwana muke kombo ya musicien ya Kingani nani mais so tuni ka kombo ya musicien ya Ferry awa po mona ke azalaka na motema ya kokanga batu te faire egola soko tali ata bato balobela faire egola misusu bakozwa makambo. Nous on fait seulement une analyse simple pire pour le kotalisa kaka ke kimite mamabe mususu il faut totika yango na bajar ya makambo ndenge tokendela yango parce que ça la mabe Congolais, il faut yeba ko ninga muninga na e Congolais. Faire egola pas zouria Jésus de nuance moto yambo. Faire egola c'est pas vrai que alobaki na bino ke abanda yango liboso na bango. Abima liboso na bango. Tant faire egola ba ko yeba ye faire egola batu musu bazaki non na ba ghetto. Mais nanenga boule nanenga système ba misu ba ko sa net babunga. Merci à toi Célio Scram, merci à toi depuis que Pomba leader. Merci à Nono Fuji. Merci à Mignon Abraham.
merci na makanisi bozui bino ba musicien ndenge bosangani wana parce que faire rigoler à patrimoine national il faut que yemela yeloko moko boye po bato ba comprendre qui est faire rigoler motema malamu faire rigoler ezaka ndenge nini. Et puis merci à toi maître parfait, le vénérable maître magicien parfait. Na sentir pendant que vous avez maître pour makambo loba ki te bakoko balobi ke faire rigoler dans quelques jours à Oza Libanda. Bonjour ngaka ba émission ya Mabia Star mona maître parfait ndenga lobaki ke dans quelques jours faire rigoler à Oza Libanda. Yo faire rigoler à Libanda. Ah maître parfait le vénérable maître na sentir ke bakoko basolo la kana yo. Oza pena mona ya ban centre. Na musika bisika ozali maître parfait je te salue. Na Congo central. Le vénérable maître. Maître solo wa sala ka makambu pe simba ke tosaka maître parfait. Aloba ki pona faire rigola lobi, faire rigola aza mwana ba Congo. Botika na bino ko bundisa ye parce que bokolonga na bino te. Moko Antombolo Jésus de Nuance. Ah papa Hervé ah nga na ebité na ebité batu est-ce que bakozwa ta ya kolobela makambu na bango balingaki basala les 20 quelques to bakokoma kolobela makambu a faire rigola ah nzambe bobimisi ka faire rigola na moma ya makambu ezali boya makambu ezali minene madilu mutu ayemba ngwa belela Kofi Olomide Loba qui dit que obimi le premier or le dernier nano yebanité. Nani ami benga kaza le premier. Or le dernier ti lelo non to yeba été. Ça n'engage que vous. Bagolois nyonso sont mobilisés. Faire rigole toujours na ba mot d'autre ndenge naza ko tala na ba page na biso nyonso bagoloba. Dynastie toujours. Dynastie. Faire golo ko bois kalsu eloko moko te embryer na terrain. Embryer na ka terrain. Pas sourire na ndenga bien. Ko bois ka mo eloko moko te, mo eloko moko boy kaka. Na ndenga système. Anga ye. Musique ezonga lengi parce que faire golo à Jésus de Nuance moko Antombolo, mutu apesa ka bango ba devoir. Oh Karine Mokonza lobela. Ye azali banda. Bakoyemba nini bakosala nini bakobeta nini pe bakobeta wapi bagolo na lingi to partager vidéo parce que nazana esengwe loko to koloba c'est pour bien de faire rigola batu batiaki ba mitema mabe batu bakangaki banzela mais leader enfin azali banda maloba na bango nyonso na maye wo kabeka bengeli Olivier Loango. Olivier Loango, papa de Jérémie. N'ayez que conférence, moi, que ça va bientôt. Na place Verdôme. Et vous avez le 29, si je ne me trompe pas. Jésus de Nuance, hier, moi, que solo là. Place Vendôme, hein, ce qui place Vendôme, na Paris. Jésus de Nuance, hier, moi, que solo là. Faire na public, na ye. Ako solo na ba goloise nyonso na ba gladiator tout ba kozala wana po ba yoka mot d'ordre ya chef de l'état ya Jack 7 chef de l'état ya Jack 7 po aloba déjà so basali mokili na bango batianga te na oyat mokili ya Jack 7 eza wana faire rigoler à Jésus de Nuance au pouvoir toujours. Kuna Tobenga leader président de la République Jack 7. Tout ça toujours wana merci Nanzambe to pesi yolisusu merci parce que faire rigoler à Zalibanda to yebiko musique siko engezwa sous sens et que ndenge il fallait que kende bomoni te que faire rigoler à Zaki danini moi batu pe ba banda ko beta te makambo Zaki ondele kangami sikoyo makambo ngo ezonga nanu parce que faire rigoler à Zalibanda
Merci Nabino Nyonso Bolingara Kulanda Biso na chaîne Nabino Mabia Star TV. On déplace tout contrôleur Makambo. On déplace Makambo Ngwezalara. Merci à toi, Mami, Maman Mabia, Kolo Loko, la femme de l'homme, de notre daddy. À bientôt. Mokonzi à bientôt mokonzi po biso bana nzambe to ratarate ya biso so to tiemba moko koleka kuzwa pe ba makambo ngo evanda déjà moi ça deya na mutema wana ya bien siko nzamba kopambola te po ani fo nzamba pambola po makambo déjà eza bien avec notre daddy et l'avenir est assuré. CPC toujours en avant, CPC toujours avec daddy. Merci à toi, Angèle Loué, mon Star Azastar. Merci à Mimi Kazongo. Hein, maman, merci à toi vraiment. Merci. Merci à Christopher Songo. Moi, je poche. Continuez toujours de s'abonner comme ça dans votre chaîne et vous ne manquerez pas des informations. Quant à moi, Dani Timanga, je vous dis seulement bye bye. Star TV yangwana ya bino na koka sentiment ngaso na bakali ka mo emotion na penta balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV oya ku s'abonner ta kurate pona nini na kurate ukurate po ukutala ba théâtre te ukutala ba gagi te ukutala ba émission te yangu tulubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo boshanyo kanshika biya ngana ringi ya bani ya kami kapesa nga pasadi wa